donc au l'équipe pour finir fiston coloqué aza maélité mais surtout tali français au fiston coloqué le bakina français au merveille rambo le bakizan des motés Erolingo tala ke non mutu o ya leki yo na niveau luka eloko comment na papier ata ba makambo na ba argument na yo po bo sanate après yo répondre mutu wa leki yo jour bakanga sarato la ba papier ba western ya kombo ya vie Sandra Zalaka Sandra nani Théo vie Sandra plus vie nani plus peut-être leki ya vie Rambo Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate après ça aloba que non c'est un artiste musicien oh bah français bah wesh on a to bien en 4K ozo mon etikala mbama en 4K to mona mutabima na 8K déjà on mona que non so mutu moko linga à nuire batu musu ba photo yeba ke fali aza fouille oui aza fouille mais aza pena un plus mais moi je pense que na compagnie so côté si mutu musala so ko travailler bientôt longola ye mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui ozomona donc olingo yo sala eloko o répondre mutumu o aleki na likolo il faut bonga même avec moi batmo fo azika niveau mona ba papi le prince il faut tout le bar vérité fali na génération na aza numéro 1 Papson Mapungi, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali a on va te la qui a moi donc malambre qui me dit Vamos,
Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakanate. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro qui reçoit pour vous de gauche à droite Malika Mania et Laura Choumawete avec Bangoné Tokomeka un peu pour peindre la situation concernant Maïnion, c'est-à-dire que les Kabon on a antenne sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci surtout pour la Maïnion, si vous avez ça abonné à Fimbo en particulier pour capable Maïnion, c'est vraiment une bonne volonté. En tout cas, merci Nabino et Zali Bongo Mosali Abino Valdi Tambo. En tout cas, on a vu que papa firmé ma totoazan avec un parti idéologie na mama iget mulunga bazota la biso pour kapa anizi tout l'américain na Igor Makalamba aux États-Unis bana poto bana mokini mo na pesi bango mbote poto bana mo masona biso na bani bona loboka moi si bonjour Laura Choumawete. Ouais, Valdi Tambwe, bonjour. Bonjour, Batner Stoa, na biso, na sepe le monde yo, na mon a déjà ce qu'on a platé ça linga toros. Quelle bonne polémique la maman Komaki. Bonjour Malika Mania. Ouais, Valdi Tamboye, noko bana. Bonjour na babone tout ya Fimbo na Fimbo. Bonjour na batutu balinga chance Mania Malika na ebike batulelo ba ozala ba kama vraiment comme on sous hein. Dio oyo quoi donc soit qui m'attend, les gens qui m'attendent mais quand Nzamba lobaka avec Dieu nous vaincrons. Donc voilà quoi, on le tout ça sous na Valdi Tamboye. Merci beaucoup na batu o ba soutenanga physiquement moralement ba abonné à Malika Officiel TV. Donc voilà quoi. En tout cas, merci Nebike Batebe Betty Mabo na banda ba komisi vraiment kolo. Bien moi mobali azongi les sous en tout cas ils a grâce naie. En tout cas, merci vraiment merci l'assistance na bino Nebike batumsobe ba déplorer na ko na bango valide tangi kombo na ngatende ni bino boyebika na rap na zatamsu na chance wana ya mémoire ante okanga ba kombo nyo surtout liboso caméra et ma ebele marambo ebele vraiment ebunga na mutu. En tout cas, merci na mino so botika ngate surtout na balosambo assistance ya côté pekunya assistance pe morale et sinon c'est motivaki. En tout cas moto na nzambe Moïse Kabodi London na pesio mote siko zali ba nyo so ba ta vraiment vidéo tona mambe belé to lobela ebite manika manya mambo zo kende. Ouais, makambo kende bien quand na auto loba awa donc biso tozala toujours na sima mutu moko o tozala toujours côté to ebike pona sala bo il faut pona évoluer il faut kaye donc nzamba za na pona obunda ba abonner Malika Officiel TV et ba continuer toujours ko s'abonner ba émission pe ba o ba za dispo ba za côté et talama donc biso to tambolaka selon yimoko ko donc amno so ekende bien Nebte na côté Laura Choumawete.
Ouais, tranquille, Valdi. Yo, on peut déjà travailler à sauter vu que Zayn n'a pas malade, Vanini Ngapé, n'a travaillé à sauter. En tout cas, dans les ongles, le film, bah, Moni qui a dit que non, l'orage, film, maman Claudine Mouy, elle a offert au Arior, hein, souci vraiment, exact. Non, monotaire, film, si mon film, déjà parlé, n'a pas si les sœurs, le mot, mais le Rambo, Bambo, TB, dans le bas, déjà, on est ensemble, mais ça, c'est ma famille. Donc, hormis boulot, yo, famille, na famille, mon sous, oui, on est famille biologique, ma famille n'a pas sous ces années bino. Donc Balinga l'oration, tout qu'on est de retour tranquille, on est là, Dieu fait grâce, merci. En tout cas, merci Malika na Alignaki, conducteur nanga mezaga en tête, na bosana ko anosango mais na nobimisa moko tout ce que mon ndenge internet et pesini gauche na droite kuna bat koto balobi koto bazongisi tout le monde bras de fer moi j'ai ko régner entre alors que ce quartier latin est victime ya King Fally Ipupa et si cap tout le monde bongo ba déclaration to ba propos wapi kulutu na biso fiston koloka za bongo ndeko vraiment ya Fally Ipupa le King abimisaki pour na sécuriser à côté na bango pour nous mettre peu en garde na ngambo mususu wapi bamonaki bazo vilipender bango mais les autres le monde karaboué après avoir koyoka ba propos de qu'on a biso kulutu na biso fiston coloqué on a dit qu'on fêtait pas anniversaire mon collègue en tout cas joyeux anniversaire na yo il y a fiston coloqué Zapatero maman prudence il le faut donc ba joyeux anniversaire non il y a fiston continue questionnant aussi OK ngana bossa na yepé susu sœur na so Christine Kissinger a trouvé pas fêter anniversaire les joyeux anniversaire en tout cas que du bonheur. Tout le monde a son meilleur merveille remboise bon la bouche autorisée orchestre quartier latin. Aïe tout le monde a mis si propos moro OM ba bien le poteau diffamatoire à l'endroit coulute na fission coloqué na habité à taxé d'un infirmière de chambre na habité au yami marbondé na télévision. Bon, Valdi nga na habité elo nini et ça la que moto pela. Na habité parce que biso tout total qui ba émission total qui ba vidéo ya fiston coloqué à sala qui na vient nga yo casserole nga na moni place ya fiston coloqué à lobby elo comment boité parce que il faut to yebango Valdi moto nyonso sauvera pour ya famille na yi one is a logique il y a fiston coloqué biso tout to yebasala na fait F victime té et puis aloba tango bien nga na ko loba parce que na sala na F victime té parce que ceux qui zaki F victime batu banya ba leka banya ba loba ba koko dila so baza ba vie di baza batu basala na F victime banya ba loba po banya ba leka po ba loba mais tant que ba leka quitté do c'est-à-dire patron na banga pese bon ordre té mais ce que y a mi pesi ordre tant que ndeko ya fali ozo comprendre eza na mutu nyonso to biso tout monde na YouTube tout monde raso kuna ba finga mutu mo na famille mutu na petelemi et ko défendre pour yande ko na bango et on ngana moni loko efiston le bayama bete o sali rage boy o les casser des réponses o sali ngana monité c'est juste kaka ay ko mettre mise en garde c'est-à-dire na protection inde ko na yi. Et puis, on dit, charge, que mutu, oh, peut-être à Koleka, pourtant, ça déstabiliser, vie, carrière, y a des konanga, n'a zui en charge, azaki hypocrite, c'était lobby. Et l'eau comme a besoin de thé. Aïe, parce que, bis tout, on a YouTube, tout le monde n'importe quoi, de YouTube. Mais attends, Valdi, est-ce que ma famille, ma famille, t'es banamité, maté? Ce fallait un mouton mais supporter parce qu'à star azo mérité batuba fingaye batuba sele ba tricage batuba bete ba 12 parce que va dire moninga la lobango mo atendo zaboye il faut ceux qui n'tamba pambolo il faut 50 ans l'action na batuba olingoté et ça très important parce que ceux qui osent vivre en ignorance après on a des monde est-ce que batuba kota répondre déstabiliser via mutu c'est-à-dire vendre soyé parce que ça un mutu moko boyé a étoile na iso brûlé il faut to yebango to lobango tout ce qui to ka lobela komba Fally parce que Fally nda osala ke ba lobela ye deux fois pe na ko ya ka tele on a l'équipe a Valdi na lobeli Fally na ke patient capable na lobeli Fally na zape na posa lobela pe ba musicien musu parce que to za ba musicien belé tant non yo le kana lobé musicien musu c'est-à-dire to monde apena ke mboka na biso to za na artiste mineno ba sa fierté nango mais ça dit tant to ko lobela mutu moko parce que mutu wana ndo sala ke ba rage tout aux circuler na YouTube ba tamite mama be o to ko mona ke ba combattre artiste et bimaka pona musala o mutu ala la rata azo ko se forcer na génération na ye il faut to lo ba vérité Fally na génération na ye aza première na génération na ye aza numéro 1 numéro 1 parce que nous sommes le bon surtout bito pesa exemple ba argument j'attends to le babon to pesa na ba exemple normalement so argument il faut voilà argument ça le quoi lelo to mona que 10 ans musique et beta na pototé 10 ans Valdi
musique ebeta te mais fallait que abeti Bercy o exacto que ya batu bakoti mukie parce que bando banga banga ke bakotumba batu bakoboma batu mais batu ba risquer ko kokota quand même ça facilité et après fallait tout monde badati muso elandani pe batu ba kebeta. Est-ce qu'on est roi ya mutu ya leki a obunda pona pe parce que ça ko bunda pe pona mboka parce que ba combattre ba boya ki musique ebeta. Il faut tout le bilan à numéro 1 de génération et puis la génération na musicien nini asomba mbina satina na goma na génération na yazate ozo comprendre ça dit ce qui a fait l'équipe on a relobela à propos il y a vie à l'équipe na et c'est normal ce qui nga tala que mission merveille rambo nga tala kiango premièrement nous omoni nga la préférant nga va dire nga ça nga show lo balinga na émission nga na sala show lo balinga la mauvais temps. Oh, ils ont mauvais déni. Ce qui yo sali dans le bon sens ni parce que tout le monde qui mission merveille premièrement dans nous l'équipe au fin fiston coloqué aza maelete mais surtout tali français au fiston coloqué le bakina français au merveille rambo le bakina démoté. Il y a merveille na ma faute. Na ebiso ils ont démoté. Na une question il y a ma faute. Ma faute écoute mes bandika. Ozo comprendre. Ngai na moni loko o esala kite que merveille il fallait aleka pour allo ça la droit de réponse na fiston. Ce qui pas yo ça la droit de réponse c'est ça ma bête mais ça la droit de réponse ba tu ba comprendre que té makambo o ko lobo ça le droit de réponse en tout cas ça a raison. Et c'est normal Valdi. Ce qui batu na bien ce qui batu ba yé famille ya mutu vandi et mon ndenge batu ba yé ba sangani ba o créer ndaku pour peut-être que ba étouffer vie ya ndeko na bango mais attends aza droit le capo à loba et puis bon mon abaton on a misu ozo comprendre et c'est normal ce qui le lobby que directeur il y a Vieux Rambo et ce qui petit frère Vieux Rambo bino bo lobi lango te ba papier ba western e bimaka na saki paraît ya sarato la jour ba kangaka e elaxinine donc c'est que na katia makambo wana ezapi na bato ba tchaki mtu donc ça dire rangi musika oh ba loba ba papier bo émission c'est pas Marie la moi kati jour ba kanga sarato la ba papier ba western ya kombo ya Vieux Sandre zalaka Sandra nani te o Vieux Sandre plus vieux nani plus peut-être le qui a Vieux Rambo c'est-à-dire na moment oyo baokanga mukamate esala na bato bolinga ba déstabiliser vie artiste mais ba kikuta ba kombo ya bato o tamso satanda te bolande mission faillite pa na tilo kole aloba ngosona bina tanga bino ba kombo ya bato bana sima makambo na bolela pe boza choquer. Ça dit tout le monde biloko bongo et laxanine. C'est que vient na katia makambwana. Voilà, tout le blaté parce que le loko le blemamba vient rambona fali to ko le bilanté parce que place ba banda to zalaté, place ba comme la pe biso to zalaté. Mais quand même tout le bakaka par rapport il y a autre monde na YouTube. Merci Malika. Voilà. Zongela yo na bike Olga Mbimba pembe chéro to la biso le rachuma wete na habité. Likolo nyoso Malika lobi. Soko baksa moi yo e ozalani maloba. Déjà Malika lobi tout. Ezaka que non makambo ya fiston coloqué lobaki alobi ka vérité donc à cosité à longo le tabaki seloté oh toi le bien est vrai et pour la merveille Rambo déjà ozolinga oya ko répondre mutu o ezaka même tout aller qui on a niveau parce que côté niveau batu ba biso baby que non fiston coloqué dans likolo par rapport à merveille Rambo déjà olingo tala que non mutu o ya leki yo na niveau luka le comment na papier ata ba makambo no ba argument na yo pour bo sanate après yo répondre mutu a leki yo déjà ngwana mamia fiston lobby ezé solo o ya lobby ka vérité parce que makambo to mona awa lelo to mona to lo bango lo fali as doba que non fali yende a le king o moni batu ba bima mutu ba mi ba double king bazali ozo mona empereur 4 kawala kutunga moko na vana ota Skyrock na YouTube à téléphone na ngato mona c'était Bramsit ou qui encore entre Bramsit on a CC moko na après ça à loba que non c'est un artiste musicien oh ba français ba wesh on a appelé to bien empereur 4K ozo mona tikala mbama en 4K to mona mtabima na 8K déjà mona que non so mutu moko linga à nuire réputation tanga ina vana na divine boso mutu moko linga baby sa réputation divine mutu moko linga ka mabe divine na hôtel mana loba donc makamba fisto ça c'est normal donc ça maramba famille aye à lobela à défendre ndekoni donc ya maramba famille après merveille ramoso ça pour ça ba droit de réponse n'habite que na mouvement la banti bazana batangi mutu azate que azape na barguiment azapena que non côté pe classe niveau makamutu encore ya pas longola makambu ya fisto lobaki déjà fait ba luka mutu parce que ya merveille ndetinga na mona ngeza ka boy donc tu traites qui merveille Rambo de compétent ben non ezako traité donc traité pas vraiment d'un incompétent jusqu'à que non fallait à mi bongisa
ozomona parce que valdi nga kozala nane lo mona osala na moni que non na limité na ko bengo valdi tant nga na ki osala bobo yo makam oyo pesanga je pense que otindela nga soit na vo soit okuta no sur place na ozona koma na pepe na bossa na te ozomona donc ero lingo yo osala loko o répondre mutu mo aleki na likolo il faut bonga même avec rambo bat mo fo azika niveau mona ba papier le prince olobi aza niveau phase akina ba a répondre ba papier le prince ba piroger ba on a bango bango batanini bango na bango ba porter parole baloka ba grecoman aza musicien de merveille aza musicien de a porter parole oui mais tu as porté parole mais vers rambo a porté parole donc ba mutu mon fa kaze la sonnette piroger leki papier le prince aleki yo poye ba sankara wana mramna bino ya fiston dali kolo pe ya fiston oyo défendre le connaître ngana yo lobela mutu azo nuire réputation divine non télémela donc voilà rien en tout cas merci Kulutu Alino Mokemo London Malika Mania Nete sozo qui est bien on a ça la kala na meka kaka ya bana poto malembe mais nous t'anime pas oui boya ko munene partout boy wazo le bad ba commun so kuno moyi azwara ah madro omoni valdi so to bito landaka o batam kiliba oloba okomi boma omoni ko fanda boyo raisonner batam o ya lobby oza ko mi pesa passer donc vivre na yo moko omoni vivre na yo moko omoni makambo ezoleko vierambo fali biso to zalate na ba relation na bango mais il faut to yeba batu musu ba il faut to yeba ke fali aza fouille oui aza fouille mais aza pena un plus mais moi je pense que na compagnie so côté si mutu musala so ko travailler bientôt longola ye Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote ozo tuna nga soki bazali wapi adresse ezaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours au continent muto aza fainéant mais c'est-à-dire ce qu'on travaille na muto yo peut-être inter même biso na ba terrasse muto déjà yebi ndaku déjà ata sali gaffe so yo senga pardon limbi c'est pas yebi ndaku potina so ka muto musuna yini so yebi musalate c'est-à-dire ezaba oba fali ba sala pe na ba quartier la terre ba bakisa ba un plus ba pesa pe ba makambo na ba époque na bango c'est-à-dire ba respect na pesa réciproque ozomona respect na réciproque fali muto lo bakele ko mériter respecter c'est faux oui na ko reconnaître que ngai source na ngai za valdi mais quand même valdi ce qui osala ngai hypocrisie na se méfier na on vanda kate parce que na reconnaître que na source na yo est-ce que tu as émission oyo couper na biso veramba le kaka pande on a sauvé Saint-Chuluzi o apia meka ko mettre ba propos mo ba tumso sala bango ma ba sepela na bango ba bi fali panza na kaka il paraît king empereur a bloqué Kulutu te menabi réponse nyo c'est dans émission fiso koloka salaki eloko bomi mbokeza bakambu oyo biso to vandi nango panda ba temps ibele to mirmire lo ni nezara na kati siko ba résultat nango bima ke pa fiso koloka expliquer ki nyonso pourquoi tamso a répondre à ba voice c'était vali hypocrisie kakande au monde lo ke kabola biso na ba métier ça hypocrisie même tant na biso ne to fifa bo ezaka pona ba starter même biso bo hypocrisie ka yango sala kabola biso parce que songa na vai na moment mo boy na zana lo rachu bien mené lo rachu lo mo boy circuler kuna na kombo nanga mais yo ke bakse mafuta na ba mungwa aza hypocrite de carrément na kabwana yi
Voilà, tel le voilà, au fait, n'engana baxando le bec non king ce qui a bloqué qui sonine. Côté en amont, c'est normal parce que oui bah mais ça n'a ma bête hein. Oui bah mais ça n'a ma bête tout zonga scosima. Oui bi série moto banota la publicité à R fali à longwa qui to lo ba clair en tout cas ngana marché monter dans lo ba R à longwa qui sala qui publicité mo ya miesta. Miami c'était bien que non na habité sur une administration or non azane rappeur ozomona déjà taki mabe mombo ozo offenser mutu ozo toucher dans obebisa olingo sa nini ozo kisaka mutu motema ba mabe ngo ebakisa yo lokane tingande to toana to tratoana fito za na fimbo oui ken to mona ke mabe to vanda to mesa na yalo kwa manike to pesa exemple mais kono tanga kombone to lobaki que non to mesa na mabete parce que manika sala ba to mabe okene bona ken to telemeka biso nyonso mais est-ce que mutu déjà que to mona que non osala ka mabe mais c'est normal le king a raison faut ça nini mais ça na mabete mais ça na mabete c'est un responsable azape mon toza numéro 1 la musique na biso zo longola au battre record musicalement déjà harmonique non au mon ara mabe ane zo zonga c'est normal voilà. Oui, c'est normal selon Laura Choumawete, mais Nabi Keper en a donné la news et la question est tout pour ou contre la relation hypocrite des messieurs Kwadakoraman et Empereur 120 000 cas. Le monde a mis baso briquet na lina autant attendre ba combat batouti. Nkamate. Contre. Te yona loba qui déjà valdi et n'a profité na pe sa vidéo Musongo Mbote Belé Chancel. Chancel Mbemba demi de l'homme de Kingaka tu plus que Kingaka en tout cas bango ton ba mona Malika bazara vraiment bazara attentif bazi ba yokani ni Malika loba. Au moins ndina loba qui na liboso nani vadi tamboye ba relation les ba relation au biso to zalate. Vous comprenez? Et ça va relation on a passé là qui un exemple. Mutunyo sotanga yaka na compagnie yaka na makambo na ye. C'est-à-dire eloko oyo sala ka keto zalate ata même na reconnaissance wana onenge na pesa yo po zalate saka hypocrisie yo vivre na nferanga. C'est-à-dire yonga na lobaki bande to vanda ana YouTube to mona biso émission mukolomote fali à l'équipe assez même ba pic envers Rambo. To mona biso ngote. Mais tant que to mona c'est-à-dire fali ana poso za na kati makambo na te azana poso ko sameli na makambo na te sauf que mutazwika à distance. Mutazuka à distance. Muko bon c'est biso to zalate to zapi na posa te bi keno relation ne katana parce que to yebi kedo déjà au basala on déjà famille moko boye. Ya ko vendre plus de 10 ans déjà sika moko. Ils déjà famille. Ozo ko bon le lot on dimate ke wera yo mo ngalo baka. So ba président nyoso bazala loka wera. O mo ba mission ba finga wera ba kamusanga. Ba mission wengo ba longo ba finga wera. Ba kamusanga parce que ceux qui ba leader nyoso bazala loka wera son. Mais makamunyo ce qui nda bien. Parce que et c'est juste que soutien président c'est très important dans la carrière des musiciens naï tout le monde qui ouais rakende ko visiter nani hérité na showbiz est-ce que oui le quoi n'est pas ça qui au moins concert niveau ezwaki c'est-à-dire ils ont ba valeur Yamalika en kataote est-ce que ça qui mbaramo un coup une flamme tout le monde répète on est bandé la carrière pays Richo Watanabe moi bas de faire ça là on yebisa yo ce qui na mona musicien longa na wenga ofinga wera et comme et ça langa passer parce que wera aza leader moko boye azaka play na bana na o balongwa pour ceux qui azaka mutema makasi metam so pesa hérité chanson na te par rapport ba makambo eleka. Vous comprenez? Maintenant, il y a papa il faut qu'il assister. Est-ce que le loco est qui valeur au concert ou à Nizoaki? Donc, pour dire que tu linga comme on a bon président. Mais ceux qui ouvrent pas Zaki Mabé, mais hérité qui approché par rapport à Kamboeleka. C'est-à-dire ceux qui héritaient, ceux qui courage à approcher parce que Yemoko a se reproché qui n'a pas makambo belé. T'es poussé na pemé na papa nanga. C'est ça bon de tolinga. Bon de tolinga. En tout cas merci. Fali ana posa osala bien. Na leader, na ex-leader na ye. Parce que ceux qui ex-leader obeta ba 12, ba 14, ba 20. C'est-à-dire on se méfier pour nous protéger pour na ye, c'est logique. Biso to kota makambo te mais to pesa ba point de vue na biso. Voilà. Côté comme ba stratégie de communication, tout le monde a peine constant, ba tebe ba salian. Ba tout le monde jouer peine ba géo ya manga hôtel là, ba bili banga so ya ka wana. Tant mu super grand pour te pas profiter péter na moi polémique. Ah oui, mais est-ce que vous pouvez profiter mais faut y ba peine oui, sérieux là tu as raison parce que autour le ba kaka li banga na manga za hôtel là parce que fallait déjà za manga hôtel là mais ba kaka ma banga parce que fallait lo lié ça YouTube hein. Il peut non lié ça YouTube pena batbo ça ba vivre car pour na komba fali donc ezaka que nos relations ce qu'on dit eza na hypocrisie ne comme mabe
ko boka no manga otela mais ce qu'il faut talango parce que ce qu'on sala on avec en nakati na o déjà au mona que non et simbate ezaka te que so bozongani bobebani ta ko to mwasi na mbale ya mo divorce ba sala pourquoi donc quelque part ba ko kabona pe eza bien na limbisi yo mais to sala nini distance concernant non ya to kufeli non ya na donc voilà ezani ko kaboneza mabete même na France ba français ba lobaka la vie est faite des choix et des décisions. Ça dit choix au kosala yango so yango décision. O sait que tata moi ça bala la tombe. Gaye, kale lo bala lo te. La vie on comprend ndika. Ozo comprendre. Bandela pena maloba na bungisi bino. Oh, yondo zo yango te kapasha zo yango onyoso. La vie est faite des choix et des décisions. Ça dit choix au sala ka lelo yango fia sa ba lobi na biso valdi. Ko buka te ça dit na sala choix ya roza bien na valdi tambwe. Na sala nanga choix ya roza bien na lorashu na sala choix ya roza la bien na bato na zarana bango. Eza choix mais pona ba kena saki choix mabeza temps. Merci Malika Manyana. Peut-être ce qu'on conclure si conclusion ngeza. Ce qu'il fallait ça qui choix ya roza la bien na leader na ye. To ebisko tango ke yemosko yeba ke so ka ça qui choix bien to ya mabe tango yango ekoki. Voilà. Voilà. Yo pe conclusion na pona dossier auto évoluer. Déjà il y a importé ça ka que non lo soko esimba te batikaka. Ezate que non soko ezaka non to bongisi to bebani kaka mabe ou ta place mo bo non. Déjà so moni que lo mo bo et on parle ba so moni libo comment ko déranger au senini au katiango donc voilà. Soko esimba te batikaka. Kasi te wana zaka ne bat baloba donc voilà métaphore. Voilà Valdi français ezaka. En tout cas, merci Naïke Bosé Belé Bozo Talabiso, Apachamou pe boss ya Rosaranate, Père Nanga Baptiste Batanga Batigol, Naïbi Gozana Bodik Bunda. Mon ami Bodik Bunda, ami et frère, vraiment Bodik Bunda Yotika Angate, Boss Placide Ebio, na pesio mote Boss Placide Ebio Père Nangai, Naïbi Christian Kimbota, mais c'est les Warriors Bozo Talabiso depuis Njili, Dadi Mavungu Vungule, na pesio mote, grand prêtre Dadi Mavungu Vungule, directeur Blanqui Oridezo, papa social, directeur Blanqui Oridezo, na pesio mote, Nege Boza Belé, on sa mère Nanga Lisette Lowando. Mais ce qu'on voit qui y a Dadi Mavungu, il faut que ça fasse basket sur la peau. Basket, Guy Basket des continents. Guy Basket, il y a fire basket, voilà. Valita micro Guy Basket, nous connaissons double continent 6 fois mon bali. Naleli. Oh. Non, et alors quoi nga le rachu bébé goût. Malika za la wakande, yo pe valita mo bana ba comme non bana ouais voilà. Aux hommes on m'appelle ça comme donc Guy Basket 6 fois mon bal je te salue. Et les airs bébé de la presse. Bébé mais sobriquet le rachat baxi fait dans des Guy Basket. Non, c'est la part. C'est évolué Dadi Chombo, Dadi Tiro. Toza ba responsable. Déjà Bosolana Guy Basket t'as son numéro tout n'a bien Nicolo parce que combo mo bo si fam bala ba oui combo langa donc important en tout cas je salue l'assistance de mon frère Aïdor Bokwala de Sidaf tout évolué na bité tout mon amulo bina fandika na ndak bunde lien kotara pas lien côté lingai et maman Lissim Mangala lien côté kiu Nyatala weekend piana ya mbai bongo ndeko na bisoko Versace Louise en tout cas na ndinga mabete kaka na minute bandeliwana na kokakite na seki David na yakati bataki oyo ndayebite mutamontake mission wala pourquoi poninga place sikoyo keni pe na commentaire kaka entre Ndoronabiso Vincent Chilus na Frank Stemai c'est comme si na bon bazara pena ba tambula moi le colomor mais na moni ba propos Vincent Chilus et chez moi faux hein tes mes photos pourquoi et ça la bongo baba grand garçon quand même tout le monde a capté to na YouTube le lobby bozaki bien après le lobby comme il y a ba pic beaucoup mo bois kana ba jaiton mambo belé non tout ça l'effort ya ko revoir bloc à bongo Ozomwa baba responsable que Vincent a marié, Franck a marié, bango tout baba vie na biso. Ça dit poto to pesa bango conseil photo e bamba be bande wapi, nanya banda ki mabe na za mobomi. Quand même ko soit te éclaircir biso, qu'est-ce qui se passe poto za to na faciliter au défi ya roloba. Na ebité. Pour na yoka ba propos na c'est comme si il y a problème au jalousie bilo mo ba bongo ne to yoki.
T'es, ko jalousie t'es, apparemment, invité sur il y a quoi qui pas m'unique. T'es, faut nous a ouvert. Pour pas devoir t'avis sur baba zoba, t'es, faut pas comprendre l'autre lobati. On comprendre, hein? C'est-à-dire, et l'autre bimi qui est au kuna, ce qui, ma camo bibi kuna, passer de l'île, c'est qu'on a pas fait un rapport. Ok, ce qui peut franc à lobby, que non, il y a passer de l'île, c'est eux qu'on est capable, bah, tu me souhaites, bah, tu me souhaites déjà, net, babi, sur déjà, t'es. Donc, c'est que, quand, bah, on est, tout le monde a ça, la carte tour de rôle, l'équipe a Franck, l'équipe a Vincent, l'équipe a Ken. C'est-à-dire, babilo ka bongo et ça vraiment propre. T'es invité à mutunyo so. Babiso de tout ça, babiso ba choya ko boya ko ki kolanda bango pona boy na ko moya kana autant. Ozo ko boy ponga mo na ko tia na tescotina ya kana autant. Ya moi c'est pas ça encore autant. Te oh, équiparateur bon caché na YouTube équipara. Te caché na oh, caché. Vraiment singa autant. Kasi ngane ba misi be ba singa ba journée c'est belé ba nchoto pour ça ba interview. Vraiment kuto senga no ngambongo so na possibilité na moi que mouton est bon au côté c'est là na oyeto so na za convaincu. C'est quand même tout son na na sujet na biso. Ba biloko bongo va dire et ça vraiment kitoko côté. Ce qui oya lobaki opekisi muto invité et ça kitoko côté parce que invité za ya mutu nyonso. Ndenge fait ça on a passé de l'île c'est que passé de l'île ça za de convaincu. Ndenge pas ça na France de master za convaincu mais entre bango ba mi bali ya mikolo bongo pour makamba bongo to monde ba ivi panité elle rachou ba ivi panité na nenga mabete ba ivi pani ba bazara makambo na te baza belé ozo comprendre mais kaka clic mo boye kaka ezara lelo baza bien le babé en tout cas moi je pense que baza ba yana biso baza ba exemplaire baza ba mibali ba mambo na o mso ko sala ma isala na ba entre nous ba les filles to comprendre que moi ça tonga mboka te mais soki lelo na nenga YouTube mibali ba tonga su mboka te c'est que mo su to fanda mboka ko ibiso kabwe. Merci Malika Manya lo rachuma wete kurutu na Vincent Chiluz na Frank Semaine na moni mo bras de fer kuna biso lobela mambo nyoso ba na poto ba comprendre biso mama lisi mangala. Bah oui, bras de fer c'est normal parce que bah bateau marambo zala ka pas bateau za ba nyamate ba nyamate na même si ba na ba ranking na bango ezaka que non importé za ceux qui invité wana za pour déjà inviter royo le kana chaîne ba comité ka dans le kana film na film wa ye aza pour na kota ba view na e na ba chaîne na batu nyonso ceux qui peneza bongo de toyo ki que non ceux qui invité comme c'est invité le quoi privé en tout cas wana za bien parce que to mona ngope a to mona mbutalika serana ba noza ka côté wana le makambe fonga mbuta pa ya a donc na ebita mtaki na mo ya bomo ko ndo le kana katu parce que nga roza na invité nga coach na ba view na go ba pe que non vie moni kuna ko na te ozala kana biso bona wala makambo ezala na ba e do ba mise ba 12 a pe 12 esalit donc il est important ça que non ceux qui invité azatika e pa ya le quoi kabne to ba kabola lisango kabola lipa na batu nyonso parce que mon Franck c'est un responsable va comme Vincent pareil va dire responsable Malika responsable Kenpian auto mon amtana alors quoi tu as dit Franck donc voilà ezaka que non za ba ranki na bango ba César ranki en tout cas ba mes attentes wana ba miko soignant ba vie na biso bango mibali voilà. Merci Tormo comme on a vu biso na vana suka en tout cas ba na poto bolimbisanga pona mbote na nga rigena mabanga fort ezai monsieur liboso bon comprendre ngai fa na pesa pe bambote le kwa na mutulora Olivier Mutondo double nationalité pourquoi pas mon assureur de l'X de ya assurance plus que sonance maman Lisette Lokange il faut que moi sinzambe na pession mote mère na nga ba gros bisous na yo papa Fischer na to Kaila Odilo Mampuya babi latisa na comme na yo Odilo Mampuya Pablo Kitambala babi maison Kitamsi ya munie na pession mote Pablo Kitambala kulutu père na nga Roger Ndonga les grands colonisateurs Zélia la fraise tata moi c'est bana Zélia la fraise on a makila famille vraiment na pession mote Mikado Matondo lisi mangala mère yo fona bandela kaka le rachement ouais na zongila Malika tout le monde a bongo wapi ba vidéo circuler tout le monde ndi on a biso Bercy moi na wapi ake osala bongo featuring munene ndi on a biso Diamond tangana ba mbongo azu kasha kitoko na ke bana kazi na ba osepela un commentaire na banane kabuni molinga ndika voilà félicitations naï. Félicitations à important on a tout Luca bah chance culturelle ou anizalaka tout le monde a qui featuring parce que bah c'est trompara parce que tout le monde a featuring bah ouais bah ça la featuring aux hommes yo qui t'a que non tout c'est ce qu'on a tombe la featuring c'est fali alors tout le monde a que non peut Bercy à Kendingo lobby ou en tout cas tout bête les gars beaucoup tout vois que les bah fleurs mais aïe bah azala responsable il est important on a maman est responsable il faut ça les milieux aller le faut au moins il va vidéo bon non Nathalie comme même pas vidéo
auto osala nzembo libanga azali kaka mpe mbongo ti valdio moyo ndenge oza boye wa père de famille oza na mwana no atangaka napesi bambute bebe namonaka ye ngotoke na atangaka oyebike non so nazwi mokie oyo naotia provision oyo classe ya mwana donc bato tooluka ne bango wana voilà. En tout cas, merci. Malika Mania, poison, Migone qui chasse tombeau qui n'a compris dans côté affaire à poison. Affaire à poison. Bah, chaîne, bazo, bon, tout le monde comme ça, zolé, la bandale, boy, na melega, rama, ina XL. Biso belelo ba jeunesse alelo comme nganda na nganda mboko ba tonga boulangerie tata mokonza mboka ba tonga bopito te kaka banganda na banganda na ebité moi commentaire moké ponga na yogila rabande on so utara libana bazara moi aveugle moi mama makasi ba roya ba vacancier na ba vacancier de ba komoya na pesi bongo ba bon séjour na père na Gilles Fasimba l'infinitif Grand Mayas London na Gishasa na mère Tania Miss de Londres na ebité moi communication moké Nabi Evadi, kotonga boulangerie pesa mabete mamuto pasalité, rasa oluka kambongo ti. Ah, yo mudangande. Oh, nandenga temps normal. Biso sto oluka mbongo, na boulangerie na nini, biso sto oluka kambongo. Un restaurant, c'est bien posé sur un peu na mabu. Surtout na Congolais comment ni muta stress. Congolais comment ni muta stress. Donc est-ce que c'est normal? Et là on normal. Et là normal donc bon, un petit commentaire featuring l'artiste Bercy Moanae, Diamond. N'est-ce pas un garçon on a battu poison? Tu vas condamner te? Oh, azaki prédent te? Valdi. Mboke se beba. Poison ça même na bakiti. So mutakana kiyo. Yango na osepe mikolo na nzembo mo ser na déjà bimisi mikolo obeta histoire nenda uto obela makasi asali film mo wana o comprendre que mutu nyosa fo bimanda kuna fo senga protection nzambe ça la sans nzambe valdi na mboka na mokilo yo toze lokote mais yo zate ozo comprendre mais yo zate même vata mususu kutu o mona ke parce que valdi obela yana batu musu ba koko mona oti ezate ke na manque ya volonté mais somo ya mona muta comme na niveau tinda suka na loso na suka na provision kana nini na matete wana wenti on comprend te na ninga tando ma valdi tala soki nzambe te ka ndingo lobi me yo zate soki nzambe te me bato belé o peut bungisa bazate ozo comprendre ça dit il faut que senga protection nzambe ko mona mbali bongo sali no vie makasité mais poison tam supesa ki ayité ozo comprendre en tout cas tout senga ka protection nzambe ba taba lokoso masanga ba comme bénéfice ça osaka ba jeune bali ko mela masanga wana tam supe ba ya mbongo no te ba sombelo donc wana tam so lingina mkolombo ngazo anda kuté mais pona biso ezaka bien pour toi na biso na posa toteka et surtout ba couvre fait au R4 pour faut y bango bien na ba ki chassa oyo terrasse ça la 24 heures sur 24 heures mais depuis couvre fait il y a illuminé vraiment montagne en mbongo. Ozo comprendre et dimna recette ce qu'on yebisanga on se partager ndenini parce que muto a se retrouver na bénéfice so peut bénéfice ya likolo ce que so bénéfice ya muki ti olongo la ko épargner ti oloko ça besoin au mona ke recette kita banda couvre fait mata et ya donc to yebite ape kashine pe zongi to yebite so to kende kaka donc to yebite ti peut-être depuis mon compte ba ya kuta biso kana couvre fait ça il est important que tout le monde a beaucoup de likolo. Voilà. Bon, tu peux être malade, babi malade et mati buena besco. Na mboko ndema malade ya lechara débat. Lechara débat makasi. Ce qu'on a bien. Ce qu'on ça débat tu vois. Nani pe. Et alors quand il y a bisa nzambe comme ça moi sindo yo zambali bo obi ke lo mo boetika lo sala mate. Ça dit tu sala ka débat. De mukamate oyo bandozala wana na ebité kasi mo mkena yo ki papa mo boyana na sekina abike no ezanga yango te ya ba grippe elanga na ebité ke ba elanga ba babela kaka ko spezalaka moi bibo bimana nzoto ozomona babido rezawa te batika biso to vana biso mais important ça ka to se protéger. Pour se protéger, au bimi moi cache na yo, vani moi distanciation, voilà. Comment plus mi bien ndira ba poussière. Na nga cache na bena mi pe comment ndira ba poussière. Au moins soko tambo na moto mpepe ya poussière eko to mo na pe ke o se protéger. Ozo mona mais to se protéger ka mutu pas protéger za ka nzambe. O comprendre et na batu o ba kufa pe na ba corona, to yo kana ba Europe wana. To ndimite ke ba se protéger raté. Ba se protéger ka mais nzambe kanda permetaki.
Voilà. Na présenté ba condoléances à la famille biologique ya Mami aussi à ça. Donc toyoka ki ango akufi Nathalie live na ye asalaki na mois d'avril alors ba que non na mois de juin ça va inda ouverture so ya nini en tout cas zaki na ota mona voiture na mona na mobali mopandi na so ina habité aza moi pembe bo fimo bo na mona moi le fait que koko na e ya bébé boé en tout cas ba sincère condoléances na présenté vraiment et ça linga pasi ko perdre mon tout ba mami yo na ba bi que non ba pena ba maman ba simbe poto ba comme que malori ça auto ça un an c'est na mois de mars ou mois d'avril non ba sauter en tout cas mamie aussi à ça sous a couffé en tout cas ba condoléances on va te présenter voilà. En tout cas, merci. Tout le monde va voir ce les airs Kungi replay image au calme. Bébé de la presse, il y a bon derrière la caméra. Il y a comme dans la bonne régie finale ou soit whisky ou chia avec ils sont intelligents. Il y a un mystique. Il y a une bande de gauche à droite. Il y a une Laura Choumawete, na Malika Mania. Malika Mania, on peut savoir bambote pour ça la paix battu. Bien quoi. N'habiter au bandana. La chancelle même à des midi ou quoi. Il est déjà Vanda Wana, Autotine. Chancelle même Miko n'a bien Autotine. Il y a Vanda Kawana. Pour mettre la musique, il faut estimer bêta. Ah, il faut tout donner à Kelo. Néné a Autotine. Vidéo ne circule. Ta vidéo ne circule. Là qui a. Vidéo validée circule. Là qui a. Badie Mbokani Batalango, hein. Ozomona vidéo no circule qui batu batala on chassel mais même so monene ouais donc mais oyebi ke faldi tambo mais oyebi ke faldi tamboye na loba iloko moko so ito tanga ba richesse mboka faut to tanga ba chancel memba na ba fali poupa ça dit chancel memba cause na possibilité au monde vidéo valdi mais na biso ki passion o azara nango ozo comprendre mais to yebi ndenga solola ka wana Autotine chancel bisera ke maladi c'est Sylvain Batache. Non, aussi ça on a monté. Et charge na bango nyos. Voilà, ils ont charge na bango en tout cas. Cotine de crème té. Cotine de crème té. Na somba crème na nga. Wana ozongso. Wana ibisoka leka panene ya kilo. Donc chancel mbemba de midi Autotine quoi kingakati puisque kingakati ndenge na présenter ba condoléances na artiste comédienne Oyamboka na biso si la bisa lubeka mpomba scène. En tout cas, nous sommes de cœur avec la famille. Donc, tous ensemble, quoi. Tous ensemble. Merci beaucoup, vraiment. La joie Amado Pituna, très puissante. Très puissante, quand j'ai dit. Très puissante. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Winnie Diangana, maman 100 jours depuis Belgique. Merci beaucoup, Magali Kambafi à la lèvre électrique depuis Istanbul. Donc, Pessenambo Tenarabindala. Les jumeaux Paradis, Joël Paradis, Dani Paradis, je vous aime beaucoup. Donc, Babi, client, il se passe chez les amis. Mourad Amourachou de la presse, on a premier client. Il y a Tambou les Betty, donc. Mais à comment client, alors on a des boss, à comment client. Omoni na vie. Nena bisa ko na dépenda toujours na Nzambe. Donc na lobango naza na 2021 tamsu on Nzamba bombinga na 2022 na yebité na 2023 na yebité. Ça dit le quand ntima ke naza moni lake pour la te. Donc Nzamba koma ekokisama. Donc ça dit biso dona biso bazuza YouTube, ya moi mukie tozo kana to ça les fort kaka o s'investir pour dala kaka. Ozo mona de quoi biso ba tozo mingi te. To lugaka to bomba po oza po ya na bato bazora na bango Donc voilà quoi. Donc merci beaucoup na batutu ba soutenir justement ya Malika partout moi ça boya Tchoko. Merci beaucoup na ba soutien na bino ba abonner à Malika Officiel TV. Bon continuer vraiment pour s'abonner. Claudine Mouya ya vrai warrior. Marlène Mayamba depuis États-Unis vrai warrior. De gros bisous à vous. Voilà. En tout cas merci Nabike. Dieu merci Matondo Achuda. Babina Delvo. Mais c'est swagi ya liboma. Oui na kini ba dormo tenga mana swagi ba ali. Dieu merci Matondo Achuda en tout cas ndonanga sala wana ozo sala wana Winnie Curtis Ngombi Black Diamond babi boutique d'habillement la bandal ya Hami Balé chez Winnie Curtis Ngombi on a pas Joël Kouflé na pandonanga Yannick Mochwa Mola Tsamboka en tout cas na pesi mnombote pourquoi pas Béni Chansard yego tout ça tenga makala na pesi mnombote
tout si ça chez eux. Voilà, un grand merci à eux, Valdi, aussi ton et à tendre ce micro. Déjà, je salue Gianni Makonde, le mille esprit, Saoke Mandi, Djogo. Masa nanga bomwana baluga kikamana gimokolo te Saoke Mandi na kate na ozana yo wabe na bomwana tuyeba na ba mama la batata maître Mandi ya bien adresse son doke mpena wenza mango bozo fufu Saoke Mandi dans mon ami pour akomagi Saoke Mandi Djogo to sakane to soleil na chombo donc la mingi te atterrissage forcé na kata bakina Saoke Mandi Djogo mon pote je te salue Francis ma vie puis Francis il y a problème tu ngana là Francis, non, il n'y a pas de souci. Francis, ma vie, puis je te salue. Laetitia Olengo Motema ya Toto Nami le Rambo, s'il te plaît, Malika. Laetitia Olengo Motema ya Toto Nami le Rambo. Maman Claudine Mouya, la vraie warrior, Batutu Balingara Lorachou, vrai à Lorachou. En tout cas, Lorachou, TV, Zane, Malika Mikolo. Donc tu n'as monté problème t'es malika bo le ba comme on moura elle sanga lorachou il mon zando qui a vu à chaîne na tarati ba masa ba comme le ba comme ni makasi hein ça bosser je ne comme des monétiser ba to ke bo s'abonner en tout cas to zongo ça vraiment boulot Ozaga munene vande limeli loko munene pa. Vas-y, si ko yo ba posa discipline, mon de saliba. Je de saliba. Discipline c'est sur la santé. On même c'est mission. Oh, c'est pas mon ani, zelanan. Munene nga boye, sanga kalke. Partout. Pas ka non le rachou. Ozaga munene ga ne vande. Ça qui munene partout, malade nem to sali ke bo. Yo peso zama yo peso malade mais on peut veut te monner même so pasuki yo vous munene makasiti. Valdi. Merci. On va trop na ndako. On va trop la manière qui peut noter s'il te plaît. On va trop na ndako hein. Au moins na ka que non, il faut que merci, c'était l'ambiance qui régnait entre les Kana le rachou et l'on ne sait pas travailler. Ba gagner la nga ndo moni bangwa. En tout cas, il y a importé dans tozonga, na zongi là, voilà. En tout cas, merci Malika na Suisse, na une dernière communication alors. Te communication eza batu ba retenir. Maman na retenir. Ah, mabita kisombe. Aïe, mabita kisombe motema rose kapangala donc voilà quoi. Des gros bisous à toi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup vraiment na batu oyo ba soutenenga Josmania na ba moment difficile en tout cas. Ntamba pambola bino na yebi que on est ensemble et bon continuer que s'abonner vraiment na Malika officiel TV donc voilà quoi. En tout cas, merci na bayo sur ma prétend vraiment attention à moi au-delà de du début jusqu'à la fin. Merci na bino bien que ma banga les deux zagi c'était une prémisse dans les Vali était is back vraiment on va le voir en English côté Gilles Vassimba London. Nangana rappeler ka batutu que déjà ba récipicé bimagi Vali tambo za la bongo na mikolo roya déjà na ponton pour rendre toujours l'utile agréable pour na assister batuna kasi ya maman Lisette Lokange il faut que moi sinzambe babi ba petit ba lembi ka ba kate boudé blanc. Voilà, merci beaucoup. Boutelikas ve la ravie. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. Bateau là qui a donc malambo est le Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.